IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Non, mon bébé na TV. Oh yaka, non pèse le kangalibala la lukuta. Na biso ke bakangalibala na biloko yesami na maboka batu. C'est la prière. Les battre la kalibala. C'est la prière. Yo moni bokomi ko ke ko luka batu. Oh libala zo simbate. Oh ngai na pesa zakala, soki zakala nini papa yoka soniko. Yoka so mama ate yo pena mama munene boy toto kende ba peso soki zakala nini so nini. Yoka soniko. Yoka soni. Une femme sage bâtit sa maison dans la prière. Dans la prière ko ke ko luka ba biloko te. Et puis tout le monde a biloko est-ce que batu na baza batu biloko pesa confiance. Muta peso eloko sali la soki eloko wa de baby. Comme moi Yesu et bébé bakati n'habite si je suis dans les faux. Tambela. Non mon maman bébé na TV. Oh yaka, non pèse le kangalibala la lukuta na biso ke bakangalibala na biloko yesami na maboka batu. C'est la prière. Les battre la kalibala. C'est la prière. Yo moni bokomi ko ke ko luka batu. Oh libala zo simbate. Oh ngai na pesa zakala, soki zakala nini papa yoka soniko. Yoka so mama ate yo pena mama munene boy toto kende ba peso soki zakala nini so nini. Yoka soniko. Yoka soni. Une femme sage bâtit sa maison dans la prière. Dans la prière ko ke ko luka ba biloko te. Et puis tout le monde a biloko est-ce que batu na baza batu biloko pesa confiance. Muta peso eloko sali la soki eloko wa de baby. Comme moi Yesu et bébé bakati n'habite si je suis dans les fili yo kolobate et sili. Eli amoni ke pona esili. Ayebisi nzambe alobi seigneur bomanga na sukela awa. O sengaliwa pourquoi? Parce que liba les autres simbate. Yo d'abord oza na problème moko batu nyoso bayaka kolako bakokisaka te yango memelo désespoir. Oza nous a désespéré. So bandi ba programme ya libala ata bosombi biloko fo relation katana. Maman na sakoli lokola prophète nzambe tika ba mauvais jour et si la kata fino na kombo na Yesu na lobi ba mauvais jour et si la kata fino yo papa ozula ndanga nous a désespéré parce que musala eza le sous-souté ozana ndako eza sous-souté eza désespéré na lobi changer et moneli na yo comment na makambo lokola batu nyoso te yo kana expliquer yo oza lokola Job. Bible Job avait tout perdu. Il avait perdu ses enfants, tous ses biens. Atikali maboko pamba. Bible Job bakomi ko tindika Job. Afinga nzambe parce que nzambe abandonné ye. Na miswa batu bazomona nzambe abandonné Job. OK Job ayeba ke nzambe abandonné te za ba épreuve. Mama eza ba épreuve ozolekisa. Elingi koloba teke lokola malade simbi nzoto nzambe abandonné yo. Elingi koloba teke lokola makambo yo simba te nzambe abandonné yo. Elingi koloba teke lokola makambo etambola te nzambe abandonné yo. Changer emoneli na yo place au sukeli mona nzambe linga banda. Oui, est-ce que mutuma koloba men na pambolé na journal lelo? Na bouté aux nanga loba men nzambalo la pambola yo. Bien aimé dans le Seigneur, changer et moneli na yo. Lelo na ekwebisa mwana nzambe moko changer et moneli na yo. Comment na makambo lokola batu nyoso te. Bible zoloba c'est par tes paroles tu seras justifié et c'est par tes paroles tu seras condamné. Omi kondanaka yo mo pe na malobo lobaka nga pene silipo nanga e silika ndongo lobaka. Nga pena fina nga koma musika te o koma pe musika te ndongo lobaka. Bien aimé changer et moneli IHP Média, la chaîne qui vous édifie. IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter
Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terres que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même des travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom peuple de Dieu, bananzambe nyonso ba mesana kolanda le prophète Jérémie Kinkela, prophète ya Nzambe. Bien-aimé Nzamba pambola yo na yebike ozana kata hôpital na lobaka bien ozana kata prison, ezana bandeko bazana kata prison ba mesana kolanda ngai na yebike ndengo landa ba émission nanga Nzambe ya lola akosalo grâce o eleki grâce ya mokilo. Ozana kata hôpital ozolanda ngai Bible zoloba Dieu est Rapha. Il est Rapha, c'est lui qui guérit les malades. Akokota na kata hôpital pona kobikisa yo. Na lingina sambela na ya mboto kota na kata message o Nzambe apesi biso na mukola lelo. Père Dieu de grâce na sambeli au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mutu nyonso zolanda émission obisika zali. Ataza na prison za na hôpital. Aza na bureau partout aza na kata ndaku assister. Lola ezala ko fungwama en faveur ya mutu nyonso azolanda émission oyo. Na beleli lola efungwama grâce à Nzambe ekita mutu nyonso azolanda émission oyo. Abika bonheur pe bolamo Nzambe dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé betela Nzambe maboko makasi, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ndengo zo betela Nzambe maboko malade ezotika nzoto na yo zo betela Nzambe maboko célibé zo kende blocage ezo kende chômage ezo kende. Bien-aimé Nzambe apambola yo. Bien-aimé dans le Seigneur nazana makamu misatu na ngena yebisa bana Nzambe nyonso o bazolanda ngai lelo. O bazolanda ngai na yebi kende na lobaka à chaque fois espoir déjà c'est sili parce que problème ne umeli. Espoir est sili parce que makambo ezo simbate. Espoir est sili parce que mikakatano ezali malade ezo silate ba minga ba déclarer malade no incurable. Mobile aboyo sans motif moi ça kangi biloko akei oza désespéré. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que ozo vivre Bible il y a encore de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Muto ozo vivre espoir ezalaka. Mutu azo vivre azakana espoir. Yokana biso mutu akufine espoir esili. Lokolo za vivant a tous se retrouver sans abri yeba ke espoir fo ezala. A tous se retrouver na mbongo, to se retrouver na musalate, il faut espoir ezala. Nani yango ayebisio ke yo vino ko simbal susute. Nani ayebisio ke yo vino ko tambola te. Pourquoi okobanga maloba batu koleka maloba ya Nzambe? Nzamba lobino nano silite. Yoza lokola Eli azo ebisa Nzambe alobi ke Seigneur bomanga zo molimo nanga parce que na sukeliawa Nzamba ko ebisa Eli bois et mange car le chemin est trop long pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que yozo mona obstacle Nzamba zo mona obstacle te, yozo mona ba difficulté Nzamba zo mona ba difficulté te, yozo mona kolelo zo mona blocage Nzamba zo mona oyo zo mona te. Bien-aimé, changer emoneli na yo. Nangina bisande ko mwaza pembeni changer emoneli na yo. Komona makambu lokola batu nyonso te. Komona obstacle te oyo zo mona. Tango zo mona ba négativité yo déclarer positivité. Mwana Nzambe misune emona ka makambo ndenge mona batu nyonso te. Pendant que batu bazolo bano esili yo koloba te esili. Eli amoni ke pona esili. Ayebisi Nzambe alobi Seigneur bomanga na sukela awa. Osenga liwa pourquoi? Parce que liba les autres simbate. Yo d'abord aux un problème moko batu nyonso ba ka kolako ba kokisaka te yango memelo désespoir. Oza nous a désespéré. So bandi ba programme ya libala ata bosombi biloko fo relation katana.
maman na sakoli lokola prophète nzambe tika ba mauvais jour et si la kata fina na kombo na Yesu na lobi ba mauvais jour et si la na kata fina yo papa ozula ndanga no za désespéré parce que musala ezali susute ozala na ndako ezali susute oza désespéré na lobi changer emoneli na yo komona makambo lokola batu nyonso te yo kana expliquer yo oza lokola Job. Bible Job avait tout perdu. Il avait perdu ses enfants, tous ses biens. Atikali maboko pamba. Bible Job batu bakomi kotindika Job. Afinga nzambe parce que nzambe abandonné ye. Na miswa batu bazomona nzambe abandonné Job. OK, Job ayeba ke nzambe abandonné te zaba épreuve. Mama ezaba épreuve ozole kisa. Elingi koloba teke lokola malade simbi nzoto nzambe abandonné yo. Elingi koloba teke lokola makambo yo simba te nzambe abandonné yo. Elingi koloba teke lokola makambo etambola te nzambe abandonné yo. Changer emoneli na yo place o sukeli mona nzambe linga banda. Oui, est-ce que mutuma koloba men na pambolé na journal lelo? Na bouto zola nanga loba men nzamba lola pambola yo. Bien aimé dans le Seigneur, changer emoneli na yo. Lelo na ekwebisa mwana nzambe moko changer emoneli na yo. Comment na makambo lokola batu nyonso te. Bible zola ba c'est par tes paroles tu seras justifié et c'est par tes paroles tu seras condamné. Omi kondanaka yo mo pe na malobo lobaka nga pene silipo nanga esilika ndongo lobaka. Nga pena fina nga ekoma musika te okoma pe musika te ndongo lobaka. Bien aimé changer emoneli na elobelino na vie na yo olobaka nini. Na vie na yo omonaka nini. Soko zomona makambo mukie ekobanda kokoma na vie na yo. Soko zomona makambo munene makambo minene bando kokoma na kata vie na yo. Na lobeli mwana mwasi moko changer emoneli na yo. Na zobela mobali moko changer façon na yo ya komona makambo. Place yo sukeleza place nzambe fwa banda. Bien aimé, yo kana bisa yo. Job bandi ko tindika ye afinga nzambe selo batu balobi nini? Balobi ke nzambe abandonné Job. Papa nzambe abandonné ote. Maman nzambe abandonné ote. Passion zomona nzambe azomona. Ndenge bana no ba otanga te nzambe azomona. Mwana komelo délégat te tia zoningo kusuko yoka te. Nzambe azomona. Mobala komi na kindumba moko impossible akomi kobima tina kata famille no nzamba zomona ya yo mwasi ya susu kimia te akomo trouble yo mutu nzamba zomona yo kana bisa yo na lobi changer emoneli na yo ezaki na 3 personnes na kata Bible na sepela na bango makasi bien mais lelo na ena solo la no makambo bazaki 3 personnes bazaki Shadrach, Meshach et Abednego. Bien aimé dans le Seigneur, Bible sur 3 personnes oyo babandaki ko obéir na maloba nzambe babandaki ko tosa makambo nzamba zoloba. Bible lobi lorsque bazo obéir na maloba nzambe bandaki ko désobéir na maloba roi Nebuchadnezzar. Roi pesi ordre bakanga bango babwaka bango na fournaise ardente. Lorsque bazo kanga bango nzamba zotala to bazo taba bango basinga na maboko nzamba zotala. Bazobeta bango nzamba zotala makambo ekomela ko nzamba tala ka nzamba zotala. Pourquoi nzamba kanga maboko zotala? Parce que nzamba yebi finalité makambo. Nzamba yebi ke suka makambo yo za la victorieuse mama. Nzamba yebi suka makambo za victorieux papa. Na sakoli nzamba peso victoire na bitumba au nom de Jésus. Na lobi nzambe apeso victoire. Na betapo zo le kisa vi nzamba peso victoire. Na makambo zo leliso nzamba peso victoire. Makambo zo tungiso nzamba peso victoire. Na oloba na batu nyos ba olanda ngati. Mais na zolo bela mutu azola nanga na zolo bela yo. Na oloba na yo. Na lobi nzamba peso victoire. Soko ndimengo ngoloba amen makasi. Amen ozo bezo convaincre te loba amen makasi. Amen ozo loba nzamba peso victoire au nom de Jésus-Christ. Lorsque bakangi Meshach, bakangi Shadrach, bakangi Abednego, nzamba zo mona. Nzamba bande kotala papa. Nzamba zo mona ba réalité zo traverser. Nzamba zo mona ba difficulté zo traverser. O moni tozo botate o l'externe étape wana nzamba zo tala. Belle famille ba komo seka yo. Yo wana libale lingo kufa parce que zo botate. Bien aimé yo kana bisa yo. Na lobaka na ministère na nga na mona ba femme stérile bazo zwa bana. Na ministère na nga na mona basi bazo bota. Ba témoignage ezebele 21 maman ba défiler na média. Ba obi que prophète Jérémie prophète Nzambe asambeli pona biso. Bande ko botate ils sont 21 maman ba ngwana ba boti. Bien aimé de Seigneur, pesa Nzambe na nga confiance. Baza 21 maman bazaki na problème à fécondité. Ma bale ningane ninge kufa. Mais prophète Nzambe asambeli pona bango baboti. Maman, tika Nzamba assisté on akana yo. Na lobi Nzambe assisté on akana yo. Mutu azolanda nga na sengi assistance Nzambe ya likola vina ye. Bakangi Shadrach.
bakangi Meshaki, bakangi Abednego, Nzamba zotala, Nzamba zomona. Pourquoi Nzamba bande kotala? Nzamba zo c'est la finalité. Maman Nzamba ebi ke yo mutune ko kitana sete. Papa Nzamba ebi ke mutuna yo ko kitana sete. Nzamba ebi ke bitumbozo lekisa eko kitiso na sete yo suka victorieux. C'est pourquoi la Bible nous combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Tous ça déjà la victoire. Si quand on longi sur la combo de Soumassia. Bible lorsque bazu Shadrach, Meshach, Abednego, bazo boaka bango na fournaise ardente. Maman ba boaki fi na yo wapi? Papa ba boaki fi na yo wapi? Et toi, na yo babouaka ngo wapi. Ozana yo makambe simba kate parce que bazwa chance no babouaka quelque part. Bazwa libala no babouaka quelque part. Ti lele ozo balate pourquoi? Parce que bazwa libala babouaka quelque part. Ozo botate pourquoi? Pour bazwa mabota babouaka quelque part. Ozana na chance te na vie yo bisika nyonso kota ka fwe beba. Ata ba lakio ba kokisaka te parce que bazwa accomplissement, ya ba promesse na yo, bazwa chance na yo, bazwa vie na yo ya valeur, babouaka quelque part. Parce que Shadrach, Meshach, Abednego babouaki bango na fournaise ardente. Lorsque babouaki bango na fournaise ardente, Bible zolo babaka bango bakufa na mai. To bakufa na moto pardon. To boaka bango moto tumba bango. To boaka bango moto silisa bango. Lorsque babouaki bango na moto, Bible zolo babamoni 4e personne apparaître na kata moto. Na sakoli loko la prophète Nzambe. Na lobi oza yo mo côté. Na célibat zole ki oza yo mo côté. Malade zole ki oza yo mo côté. Na sambeli le kola mutunyoso oya zolanda ngai nalobi oza yo mo côté problème ezo lelison nzamba assister au nom de Jésus problème ezo peso passe nzamba assister yo likambo place sukeli nzamba assister yo bimakama emission zo bimo chaque jour ozo lela estomatation no bin nzamba assister yo oya zo ndimanga nzamba assister au nom de Jésus Christ ya yo problème ezanini ya yo likambo ezanini mama babwaki bango na kata fournaise ardente. Lorsque ma bois qui va na fournaise ardente, il y a 4e personne à apparaître. Si quand ça va apparaître, on a fini yo. Message aux yoka et même apparition Nzambe. Message aux yoka et même apparition Nzambe na ndakuna yo. Ndakuno bana ba kota kate ba kota. Ndakuno esengwe kota kate kota. Musale kota kate e kota. Visitation Nzambe sala kate sala. Na obi Nzamba visiter au nom de Jésus-Christ. Oya zo beta maboko Nzamba visiter. Na obi atana bureau zo la ndanga koyoka sonité beta maboko Nzamba pambola yo. Beta maboko Nzamba assister yo. Ozolo nanga na diaspora wana ozolo ba prophète à YouTube tolembi tolandi bango trop solutions à tes mamans il y a yoka na bisayo na lobaka à chaque fois nous ne sommes pas pareils muta pesa yo maito salela muta peso mungu to salela so quitter prière il y a Romains chapitre 8 verset Romains chapitre 10 verset 13 il y a Romains chapitre 10 verset 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Papa, tu invoques comme Banza Mezamba Obi Kisayo. Tu invoques comme Banza Mezamba Obi Misona Katali Boulou. Zamba Obi Misona Katason. Zamba Tozotea Abimisa Kabatuna Soni. Zamba Longolo Kabatu humiliation. Papa, Tika Zamba Longolo humiliation au nom de Jésus. Zamba Longolo Pasue Latio Nanzoto. Zamba Longolo Soni na niveau belle famille. Na Obi Poto Yo Kenda Ozaka na documenté. Na Lobinde na Zozo na Nanga Awa. Zamba Peso document. Ozola nanga sko zo mituna prophète azo ba manga kitoko bwena ko sandenge nini kota contact na prophète Nzambe plus 243 89 99 61 014 non bi kota a contact na prophète Nzambe pourquoi ozo kota a contact na prophète Nzambe prophète Nzambe alingi assemble la pona yo prophète Nzambe alingi alandelo ba prière prophète Nzambe alingi abele la intervention Nzambe likola kana yo plus 243 89 99 61 014 plus 243 89 99 61 014. Bien aimé yoka, lorsque ma bois qui bango na fournaise ardente, Bible zo ba 4 personnes à apparaître. Souci na ngezali Nzambe apparaître na projet na yo. Souci na ngezali Nzambe apparaître ata lo moko likola ba échec na yo. Et nous allons finir dans Jérémie chapitre 29 verset 11. Jérémie chapitre 29 verset 11. Ah, Nzambe na ngai. Imayo Nzamboyo. Imayo Nzamboyo. Imayo Nzambe na ngai. Papa na fanda kinanga yo. Papa na yebaki yo teo.
papa olukinga kinkela e papa olobina kosala e ngana kosala nelanga na yo e papa na telemina bandi kosala papa makamba ngoko kisama papa bacholinga mingi e papa bafinginga mingi e Yesu olobina ngai nini e yo nzambo yo tika nzamba intervenir na vie na yo nzamba soloba alobi je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les projets de paix et non de malheur. Je connais. Là, c'est Dieu qui est en train de parler. Maman, l'éternel. Nzamba yebi mabongisa bongisa pona yo. Mabongisa nzamba ça au contraire na mabongisa mobali na yo. Mobala zo nga surprendre bengano na libala. Mais nzamba azana projet moko contraire na projet wana. Bazokana ba révoquer na musala na bi volonté nzambe yango wana te zamba zo ba je connais les projets et ça na bongisa nzamba bongisa pona vie na yo zamba za na projet au foza la mwasa mabota zamba memo na poto pambate papa ce qui nzamba permettre de se retrouver aux États-Unis c'est parce que nzamba nga peso possession aux États-Unis ce qui nzamba permettre aux alliés na diaspora aux alliés libanda mboka aux partout au plaisir aux alliés c'est parce que nzamba za na projet moko abongisa likolo na yo Bible ont présenté ce forme projet ngo et ça projet ya paix et non de malheur maman projet nini yo zo vivre na kata vie na yo est-ce que ozo vivre projet de paix ou projet de malheur est-ce que ozo vivre projet ya nzambe likola vie notre projet mokili parce que projet mokili les a échoué projet mokili les ont bala to perdre chance projet mokili les ont bota to perdre libala projet mokili les a ba mono na position batikela kayo projet mokili yango wana projet mokili yango wana Yesu nanga ya mikolo nyonso yende ayebi bomoi nanga eya na butu eya na moye Yesu nanga ya mikolo nyonso ata nazali na papa nanga ata nazali na mama nanga bakolinganga te lokola Yesu e plus 243 89 99 61 014 plus 243 89 99 61 014 kota a contact na prophète Sambela souci na ngeza ba projet ya nzambe ko kisama likola vina yo souci na ngeza musala nzamba lakao na bandoto eko kisama souci na ngeza ba profession yoka depuis 2004 depuis 2006 depuis 2009 ba profession yoka tilelo eko kisama souci na ngeza makambo basanzambe baloba na yo ekokisama souci na ngeza ba projet de bonheur on nzamba lakali kola famille na yo alakali kola vie na yo esalama mama benganga to sambela papa benganga to sambela na yebi ko za désespéré on landi ba prophète belé pour kuta na maseki okuta na ba blague ngana ote yabino naza combattre pa basala nzambe ba pourquoi on va toujours que yo za prophète nzambe bo biso to ba prophète nani c'est moi le prophète de Dieu. C'est moi le prophète que Dieu a établi pour la nation. D'abord pour la nation congolaise et puis pour toutes les nations. Passez ma confiance s'il vous plaît. Jean chapitre 14 verset 1er. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ce qu'on se croit en Nzambe et puis au pesi Nzambe confiance au pesi la confiance. Nzambe a tindi yo olandanga au sel au miracle. Nalobaka chaque jour hasard et pas nzambe ezalaka te ce qui nzamba permettre au landanga c'est kaza eloko nga selo na nzela na ngai ce qui nzamba zakine eloko ko selo te na nzela na nga papa bisiko za anga kite a permettre au landanga dossier na wana na binzamba zo résoudre ngo problème no ya mukanda nzamba zo résoudre ngo nationalité nzamba zo peswango libala ozokota anepre ayasika na libala ozokota anasika na mabota na sakoli likolono na lobi ba mauvais jour esili na sakoli likolono ba mauvais période esili ozo ndimanga zamba sale bikam je connais les projets que j'ai formés sur vous papa zamba zakana ba projet de malheur te likola mutu zamba za ba projet de malheur te pona yo zamba na ba projet de paix ana ba projet de bonheur tika ba projet wana sala malikola vino na kombo na Yesu ya ba projet ni ozo vivre parce que nous avons un projet de bonheur pour nous. Nous avons un sambela. Nous avons un sambela pour nous. Alors, le colon a sambela. Nous avons un sujet.
komelanga requête na yo yebisanga problème na sambela pona yo ayeba problème no ezani et puis asambela pona yo bato ebele babengaka nga bana ba témoignage nazana papa moko azana ends abenginga papa Martin alobi papa na landaka be mission na internet papa na pesera sous ma prophète confiance parce que ba ventire comme ebele mais ndenge na landio molimo nzambe convaincre ngoza prophète nzambe na ngina confier au problème na ngai papa Martin pesinga problème na ye abi papa ngana mwasi na ngai to na sida to women na sida 6 ans ngana mwasi na ngai ba prophète basali biso ba service to sali ba semence ndenge tout sida aussi la te papa est-ce que sida aussi là n'abisi papa est ça possible et si là parce que Bible zo ba rien n'est impossible à Dieu rien sauf le côté rien n'est impossible à Dieu problème union faisait péter possible pas nzambe na sambele pour na papa Martin na mwasi na ye mama Titi to na sambele pour na bango na ba témoigner sida est disparaître na sambele pour na sœur Carmeline azana Bruxelles ebisi ngabi papa mi bali bayaka bakendaka na zwaka mi bali malonga mais soki to bandi relation kufaka papa na sala ndenge nini na sambele pour na sœur Carmeline à partir à Bruxelles ye wana otiko bala abali libala malonga na Bruxelles bene me ba témoignage za tellement belé souci na ngeza moko na yebisa ko ba témoignage ba ninga te mais souci na ngeza yo pe o doit témoignage a kopeta plus 243 89 99 61 014 plus 243 89 99 61 014 komelanga requête na yo komelanga sujet na yo yebisanga problème na yo lokola prophète nzambe na sambela pona yo ndenge na sambela pona yo nzambo azo sala ke batu partout dans le monde ba témoigner nzambo sala ke yo pour témoigner batu bazo témoigner na ministère na ngai baza batu lokola yo balanda kinga pe baza desi et pas ba prophète mususu baza ko zokana mitema pas prophète mususu mais ba pesinga prophète nzambe confiance na sambela pona ba makambo changer ndenge na sambela na osambela pona batu nyonso baza na prison ozana prison dossier les amolili ozana prison ya yo bando kota prison sambaka te ato na prison partout zali au pesi nzambe nanga confiance na osambela pona yo nzambe osalo grâce ozobima na kata prison Seigneur de grâce na sambele lokola prophète au nom de Jésus mutu nyonso azolanda azana kata prison na sengi loboko ya nzambe selon Ésaïe chapitre 59 verset 1er Bible dit la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver ni son oreille trop dur pour attendre na sambele lokola prophète nzambe mutu nyonso na kata prison azolanda ngai ayamba visitation nzambe olobi oyebi ba projet ozalango likona biso ba projet peno ya malheur mutu za prison souffrir na sambele nzamba mandata ngai na sambele nzamba permettre yo olanda ngai nzambe wana abimiso na prison au nom de Jésus-Christ ndengo zo ndimanga esala mabongo na kombo na Yesu na sambela pona bati so bazobota ti mobalo azobota te mosa obota ti no Bible zoloba Elisabeth na mobali na Zacharie ils étaient tous deux avancés en âge mais oya ko visiter bango na sambeli na kombo na Yesu Masia li pambola nzambe ki paka âge te o visiter ki Zacharie na Elisabeth na âge avancé o visiter Sarah na âge avancé na sambeli pona couple bazola ngai papa azola ngai maman azola ngai na sambeli na kombo na Yesu lokola prophète nzambe pesa bango mabota au nom de Jésus-Christ zamba boti saka boti sa bango zamba pambola bango na bana na déclarer bana bakota na kata couple na bino ndengo zolanda na bibana bakota boya babana na kombo na Yesu fécondité la partage na bino boza ba stérilité boza mibala mabota boza basa mabota tika mabota kota au nom de Jésus-Christ de Nazareth o lobe amen ayambango salama ko hésiter te kota à contact nanga directement plus 243 89 99 61 014 n'a semble prendre pas problème à malchance. Ah, on a précisé très bien, gloire à Dieu. Merci pour l'Esprit de Dieu. Na Olanda TV, je ne sais pas si c'est mon salan Nzambe, pardon, votre attention s'il vous plaît. Je ne sais pas si il est un homme de Dieu. A Olekana TV Kolobake, na opesa batu ba savon ya chance. Na opesa batu ba mafuta ya chance, na opesa batu ba poudre ya chance, mozo ba succès, soko sokoli savon du succès, soko mama lukuta, papa lukuta. Muta peso savon to sokola pour la chance, mafuta pour la chance. Ouais loko pour la chance. Muta pesa ka chance za nzambe.
Muta pesa ka succès za nzambe. Muta pesa ka élévation za nzambe. Na mituni makamba bona kati église e ko luka nini. Oh, ça pose succès ya kana pesa savon na pesa mayo sokola. Muta ko pesa biloko wana te maman. Papa maman, pourquoi bana nzambe bozo se laisser faire na biloko zangetina? Muta pesa singa to kanga na luketu pour la protection. Muta ola ta singa luketu yemo azo kufe protéger te bongo yo. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Non, là, on a belé na TV. Bien mettre les Seigneur, bas sokola yo te pour na ozo sexy. Bas sokolo te pour libala. Bas sokolo te pour musala. Le nom de Jésus seul nous suffit. Côté contact na prophète Nzambe to sambela. Plus 243 89 99 61 014. Côté contact na ngai. Na ngina sambela pour la bande konyos bana ba malchance. Yoka. Pas un sujet na yo. O sala kama kambe koma na sukati. O sala kama kambe progrès raté. O sala kama kambe kendara liboso te. Ba relation bebaka yo. Misale bebaka. Makambe bebaka. Na o sambela pola. Ndenge na o sambela pona yo kota a contact na ngato sambela. To luka nzambe la profondeur. Wana ba malchance. Kota contact na ngato sambela. Kolanda te ba peso savon moko chance. Mafuta moko chance. Et loko mo ya chance. Non. Moi, nzamba kokota ba pratique wanati. C'est le nom de Jésus qui nous suffit. C'est le nom de Jésus. N'explique pas non tout ça là élément sacerdotal na kaya directive. Est-ce que moi nzamba va comprendre ngai? Moi nzamba moko comprendre ngai. Na bito sali la kaba élément sacerdotal na directive. Nzamba pesi directive to sali la eloko. Si il y a eu comme une doctrine, on peut savoir tout savant, on savoir chance. Ce qu'on a succès ya wapi papa. Est-ce que yo za musala nzambe pena? On nzamba bi mafuto yo sokola ka sayela ko yaya. Est-ce que yo za musala nzambe? Nani biso ke mafuta bi loko osale pesa succès. O comme ça mon doctrine son mutasali la ngote auto succès te. Asela non. Et loko ba sela rango na directive et quand on la doctrine te que doctrine éthique les fausser les loko non. C'est le nom de Jésus-Christ qui est notre doctrine. Vous avez malchance. Mamba simbate. Benanga to sambela. Ba relation katanaka. Benanga to sambela. Mibali ba yaka bakendaka. Basi bakimaka yo. Benanga to sambela. Na mona mama bena TV. Oh yaka na opese loko kangalibala lukuta na biso ke bakangalibala na biloko yesami na maboko batu. C'est la prière de battre la kalibala. C'est la prière. Yo moni bokomi ko ke ko luka batu oh libala zo simbate. Oh ngai na pesa zakala soki zakala nini papa yoka soniko yoka so mama ata yo pena mama munene boy tsozo kende ba pesa soki zakala nini sonini yoka soniko yoka soni. Une femme sage bâtit sa maison dans la prière. Dans la prière, quand on loue kababilo côté. Et puis tout le monde a biloko parce que batou na baza batou biloko pesa confiance. Muta peso et loko sali la soke loko de baby. Comme Yesu et beba kati. N'habite si je suis dans les faux. Nangina sambela. On a problème avec malchance. Musala et simbakati. Document nationalité ba comment rosalo karaboy. Il fait pour renouveler ba document na yo ba complication ezali. Permet de conduire on apporte zo bimate. Ba chance na yo nyonso makambozo se zo simbate na sambela pona yo. Père au nom de Jésus-Christ. Non sambela pona frère, non sambela pona sœur, maman papa zo landanga. Ana problème ba malchance. Makambo simbakate beba kaka. Na sambeli au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Malchance nyonso la tibana na yo. Instabilité liba le fanda kate. Ba relation beba kaka. Musa le fanda kate. Instabilité nyonso yesimbi bana na yo. Mutu azola na ngai na déclarer au nom de Jésus-Christ abika loboko nzambe. Zola boko maboko mi baleta na mutema. Non clôturer non na prière. Non clôturer non na prière. Ndenge non clôturer non na prière. Benanga après mission. Au lendemain mission ici. Benanga to sambela. Numéro on les afficher. Plus 243 89 99 61 014. Maya misweko mabilei kolela butu moina vinanga oya motema na nyako yoka ekomi okufela senga moko et pour d'abord moinanga mobimba na mitika na tempelo na yo
nana koki oloba natina nanga po pasi oyo eleki mingi nana koki okata likambo nanga po ngai oyo nazwaki nazoyemba na pasi tia maboko be na motema tosambela. Seigneur Dieu de grâce nasambele mpo na papa nasambele mpo na mama motu nyonso adisposaki ntongo ya kolanda nga prophète Jérémie Kinkela prophète ya Nzambe bisika azali assisté ye pa longola vine na kata pasi na kombo na Yesu longola vine na kata soni na kombo na Yesu longola vine na kata oh grabo château raba sanda ya mana bosheke au moment nazo sambela nazo mona mwasi moko ata na cancer kola bisinga na biso cancer wana ko bomote cancer wana okukufa nango te au moment na osambela ta foi après émission benganga pona cancer na yo zamba zo kangola yo au moment na osakola pona mona mo so cancer les na couple moko bazolanda nga basali 7 ans bana documenté après émission benganga na osambela pona yo père au nom de Jésus batu nyonso ba disposer temps ba landinga prophète na Nzambe ba disposer temps kolanda ngai na sambele au nom de Jésus miracle est localisé bango bisika bazaba bika loboko Nzambe grâce à Nzambe le kolona bango faveur à Nzambe le kolona bango ba bika loboko Nzambe pe bilembo Nzambe dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Zambalola apambola yo Zambalola asala biso bolam. Un grand merci na bande ko nyos balanda kingai disposer kita kolanda nga. Bien-aimé dans le Seigneur na osuki sa message oyo message oyo nazo répéter ngo na moni batu mibale na moni un homme d'état la nation congolaise na moni un homme très élevé mutu munene na kata mboka na biso RDC na moni akufi na moni liwa kolo ya bisingai et comme tant nation congolaise to luke makasi to sambela mingi pona mboka oyo namoni liwa ekoti na kata mboka mais liwa ekoti na kata mboka namoni mutu moko munene makasi na mulongwa likolo namoni akufi eza liwa oyo ekopesa pasi na mboka et puis batu bakolela mingi au moment na zolo ba makambo oyo namona kipe liwa lisusu ya mosala Nzambe moko mosala Nzambe namoni aza renommé ayebani makasi na mboka na biso namoni liwa na ye namoni alali alamuki AVC après AVC namoni kokufa na yango wana eza na mosala Nzambe moko ayebani na mboka o RDC aza renommé namoni alali alamuki na AVC et puis na sima AVC wana namoni akufi namoni liwa batu mibale namoni liwa ya un homme d'état et puis namoni liwa un homme de Dieu eza bato Nzambe alingi alongola na kata mboka oyo à cause ya mabe na bango zamba pambola bande ko nyonso balandi ngai totelema na vie de prière. Un grand merci na ba partenaire na nyonso bana Nzambe basunga nga de partout zamba pambolo papa Roger Banza zamba pambolo na molonga no mama Fanny zamba pambola bana Nzambe de partout zamba pambola KDC mobima ma communauté zamba pambola bana Nzambe en général zamba pambola bana ASMB zamba pambola bino partout dans le monde entier zamba pambola mama Botanga mama Gisèle Kusende papa Botanga papa Kande Kinkela zamba pambola bino nyonso tokutani na prochaine émission zamba pambola biso. HP Media, la chaîne qui vous édifie.